nzambe yozali nzambe na nguya ozali nzambe na nguya olongisinga na etumba eumeli mingi bitumba bandeko balandi na émission to batama bana lelo to batama bango makasi parce que na kati na suka ya émission na biso toza na film ya bamikolo eza film moko pornographique oyo ezali vraiment lokola enseignement moko epesami pona ba couple na kati ya film wana okomona tezaki na mwana mobali moko oyo chombo na ye tango eza kotelema te mwasi na yake nde kobima na mobali mosusu ya chombo kasi mwana mobali wana tango ayaki kozwa mayele ya kokoma epa na mama ya bana mibali pona kotombola chombo na ye zwa lokumu en tout cas chombo na ye zwaki lokumu makasi na mwasi wana yaki kondima libala mbangu parce que chombo wana ezwaki lokumu na yango penza pona kobanda émission na biso ya lelo nazali kopesa ba numéro na nga téléphone parce que ba mama Israël a joué à photocopie babimi ebele okomona ozolanda émission internet bakomi mama Israël a joué mais keba soki okuti na kati émission na numéro oyo eza ya ngai te bien aimé soki ba escroquer yo et pas na mutu moko songolo pakala akosaki yo te ye azali mama Israël a joué apesaki numéro na ye ya téléphone landela ye kaka na numéro ya pesaki yo okomona na kati ya site mususu bakomi mama Israël a joie mais okomona ba tie numéro na bango bako escroquer batu na ba forme nyonso tozui ba problème mingi na ba escroc o baza ko escroquer batu na kombo ya mama Israël a joie bien aimé na koyebisa yo te boye bate o aza ko solola na yo siko azali mama Israël a joie ya original zwa ba numéro na nga ya téléphone soki ba peso numéro mususu keba yangwana nazo pesa yo ba numéro na nga ya téléphone et nazo pesa yo 4 numéros il fallait na peso 5 mais na bosani moko ya Frisel Frisel nde nazo kanga ngo makasi te mais ko sala appel na numéro moko ya Frisel te soko yo kango na munoko na nga yo te alors nako peso ba numéro 089 94 42 825 089 94 42 825 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 082 83 70 504 082 83 70 504 wana ezali numéro nanga na peso ya misato ezali 082 83 wana ezalaki 082 83 70 504 sikoyo nazo peso ya 085 21 45 803 085 21 45 803 bien aimé je vois que na peso yo 3 numéros déjà moko ezali 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 mususu ezali 089 94 42 825 wana nde ba numéro loko na pesa ngo misatu boye kangama nango misatu kaka ndenge olandeli yango na kati émission o bien aimé tangu nakobakisa mususu mibale oyo na bosani yango na mutu okoyeba ngo okozango kaka na munoko na ngai wana kutana na mama Israël a joie ya original ezali ngai wa bino mama Israël a joie nga na koli na bandal na veni ba tetela numéro 22 pe hôpital na nga sant tonga nzoto ezali toujours na bandal mola avenue Kimbondo numéro 164 donc esika nga na koleli eza lokola 4e avenue na soigna bana mibali ka na bandal te mais na soigna bana mibali na ba commune nyonso ya mboka na ngai pe na soigné bana mibali ya mokili mobimba oyo jusqu'aux extrémités de la terre ba témoignage eza ebele ba témoignage wana eza kaka pona traitement ya bana mibali te nga na soigné batu babota bana baleki atanga ipe na mulai nde nazali awa basi na mibali babota mana ba traitement na mibali oyo bazali kobota te pe na baso bazali kobota te na soigné sida batu babika ebele kobanda na mboka na Congo Brazzaville jusqu'aux extrémités de la terre kobanda na tangu nazalaka mama patience na kosenga na ba journaliste na nga tangu akala
bakopesa ba témoignage ebele ya kobanda tangu nazalaka mama patience na ndenge na koma mama Israël la joie bien aimé po kombo ya Israël la joie ezali kombo oyo nzambe ye moko apesa ngai na yango bien aimé nazoyebisa yo te to bata mabana zwa ordinateur na yo kima na kati ya chambre tozolanda émission to bata mabana po tozana biloko tolingi bana ba yo ba mona te pe tozana masolo tolingi bana ba yo kate pe na suka ya émission yo komona réalité ya rapport sexuel ndenge zaka na kati ya film pornographique oyo Papson de Bandal la saleli biso yango pona ko aider biso na moi toli bien aimé asali film pornographique bino moko bokolanda film wana na suka ya émission na biso eza film moko ya minute belete okolanda ngo na bokebi nyonso okosepela bien aimé pona émission na biso ya mukolo mwa lelo bien aimé na koyebi biso te masolo na biso oyo ya bamikolo masolo na biso ya kati ya chambre oyo ezali masolo ya rapport sexuel ndenge mwasi na mobali basalaka rapport sexuel ezali nini ezali bosangisi ya nzoto ya mwasi na mobali yango babeto bengi yango rapport sexuel bien na tango ya kala to bande koloba makambo te po tozali koyoka soni nzoka nde soni ebomaka soni ekei koboma batiombo ebele na mabala ebele parce que to bande kopesa enseignement te to bande ko expliquer te mwana mobali o basalaka rapport sexuel ndenge nini bo basalaka rapport sexuel ndenge nini na mwasi na yo avant sala rapport sexuel na yo yaya malamu tiombo etelemaka po ekota avant tiombo ekota il faut ça nini etelema à moins que oza na mwasi moko abongisaka vagin na ye na va po baso bamelaka va soki ameli va en tout cas vagin na ye komaka elengi pe kitoko élastique ya makasi ata chombo etelemaki te soko kotisi okomona vagin na ye yango moko etelemisi yango parce que eza vagin moko ya élastique ya makasi eza kokanga chombo etelemi ekiti omoni etelemi mbala moko na kati mais soko kutani na oyo ya polele bandeko eza pasi po chombo ekeke telema kuna mais yango na koyebisa ote mwana mobali esengeli ozala na chombo oyo etelemaka na tongo pe oyo etelemaka na tango ya provocation soki emoni provocation ya caresse provocation nyonso oyo oyebi oyo ya provocation oyo etelemisaka chombo po ba provocation oyo etelemisaka chombo eza ebele bomonaka yango okomona ta musu mwasi moko alataki sexu elobeli ya mwasi na yo ekoki kotelemisela yo chombo esekeli ya mwasi no aseka kitoko to elateli ya mwasi no coiffure ne ya suki misu ne ya kitoko démarche na ye ekoki kotelemisa chombo yango wana makambo wana tobenga yango provocation de chombo soki omoni chombo ezali provoqué il faut chombo soki tango emoni provocation il faut etelema alors ngai wa bino mama Israël la joie na sina saela bino biloko nyonso oyo etelemisaka chombo oyo ebokolaka chombo oyo yesaka chombo munene mulai na seleli bino biloko na tina po tomoni bana mibali ebele bakei ko utiliser ba produits chimiques ebele oyo ya ba stimulana ya ba encorona ba biloko ya ba nzete osaleli biloko mabe lelo chombo na yo ebeli biabia chombo ebandi kokonda mususu komona pe autiliser biloko ya mabete atikala ne pe kobela ta maladi moko te ya chombo to ya nzoto me chombo ekonda yango moko to chombo wana eyaki munene mulai te pe chombo wana ezali kotelema malamu te alors il faut to sauver le chombo il faut to sauver ba chombo nyonso oyo eza na problème mususu botama nango to problème mususu okutana nango na kimukolo chombo ezui problème tant mususu belaki hémorroïde diabète tension mutu pasi émotion estomac libumu pasi diarrhée kosu biloko maladie ya ndenge na ndenge oyo soit basala yo opération donc nyonso okutana nango lokola effet ya maladie na zoto no ya problème ekoki pe ko toucher chombo na yo parce que le chombo de l'homme est sensible le sexe de l'homme est sensible na ba maladie ya ndenge na ndenge pe na ba problème ya ndenge na ndenge yango wana nga nazwaki décision ya kosalela bino bakisi bien aimé na saleli bino bakisi wana eza ba vivifiant oyo eza ko vivifier ba vivifier oyo ezali ko vivifier ezali eloko oyo ezali ko kende kopesa vie na eloko oyo esi ekufaki to na eloko ezali ko vivre malamu te eloko croissance na yango ezali malamu te bien aimé na saleli bino les produits vivifiants ya chombo ndenge na sala ba produits ba vivifiants ya biloko nyonso nzoto ya mutu nga mama Israël la joie
na sala ba vivifiant ya suki ya loposo ya ba bassin ya tolo ba vivifiant biloko nyonso voire même bokono ya sida na soigner kana avec les produits vivifiants et puis batu bazali ko vivre batu bazali guéri na ba forme nyonso ba maladie na soigner bango avec les produits vivifiants. Ce sont des produits purs naturels travaillés à base de aliments bien aimés. Ezalaka na inconvénient ata mon côté pe boya kanango kisi ya mundele te. Na yebisu yo mwana mobali na yebisu yo avant na yebisa yo ndenge bas na lakisa yo ndenge basala ka rapport sexuel na lingi na tangelo bakombo ya ba vivifiant bakisi ya bachombo nga na sala oye yesaka munene na salela bino kolisa na vimbisa kolisa vimbisa yango nde eyesaka chombo munene na mulai bien aimé bo pikiliki oyo nga na salela bino bo pikiliki parce que mutu nyonso femme la kango po bo pikiliki ndenge ezali wana il faut epesa yo makasi nzoto mobimba tina chombo komona teke chombo yango moko ndezo makasi me nzoto eza na force te po soki nzoto pesa na force te okosala rapport sexuel ndenge nini yango mona kinga na salela kibino pe bo pikiliki parce que pesa kayo makasi kobanda na mutu tina makolo tina cerveau nyonso nzoto na ona tolo na loketo na libumu ezala makasi na tango ya rapport sexuel po osala rapport sexuel na yo na ndenge ya malamu notez bien na suka toza na film bien aimé ko sexa bino pe kopesa toli bon na salela kibino lisusu carburant po obeta kabaku ebele parce que bana mibali baza ko beta un coup okotika mwasi na posa to yo moko kotikala na posa to yo moko okomona obetika ka un coup bongo so lembaki kalame yango na salela kibino pe carburant po na baku ebele il faut obeta baku ebele osala rapport sexuel na yo à tête reposée bien aimé. Comment on que le col bêta qui un coup, deuxième coup, ce qui koyate yo wana mbangu non on m'appelait je vais beaucoup non te sala rapport sexuel na yo à tête reposée kotika moninga na posate mwana mobali esengeli oyeba te ba vivifiant ezali bilia oyo elie sakachombo bilia oyo elie sakachombo mama ya bana mibali mama Israël a joie asi asali yango na saleli bino yango po chombo elia kamalamu ezala kana nzala te po soki chombo ezali kolia malamu te ekobela makasi ndenge mutoyo asali mikolobele azali kolia te akoma kobela pamba komi déjà fatigué na yebiso te lie sa chombo no malamu na bilia ya chombo to bengi telemisa lendisa bo pikiliki demarere na bo pikiliki pulubukanda to bosanite sembola nyonso wana ezali biloko oyo ekoliesa chombo na misisa na yango soki chombo ezali muke mukuse yo moko kobenga soki chombo oyo kobando botami yango ezali kokola te il faut kobenga na ba numéro oyo na yebisaki yo 089 94 42 825 09 98 87 85 95 085 21 45 803 ba numéro ngana pesio wana bien aimé ezali ba numéro oyo bien aimé ya ngai wa bino mama Israël la joie ya original mama Israël la joie nazali mama Israël la joie oyo nzamba yepi ezali ngai nde mutu na salela bana mibali biloko eboko la kachombo mille par ailleurs okende komona te o ba yesa ki mwana mobali chombo munene mulai soki soki ezali ba produit vivifiant oyo te bien aimé yango na yebisu yo te mwana mobali nyonso mukili mobimba esengeli oboko la chombo oliesa yango malamu oliesa yango bilia ya chombo oyo nga na tangeli yo simple tarder na lingina la mwana mobali ndenge basaka rapport sexuel mwana mobali bakotisaka chombo bikotisela te bakotisaka ngo bikotisela te avant okotisa chombo sala muninga caresse yepe akoma na posa parce que yo poza na posa ozoka tango yo poza koza na posa okomona te moninga pe okomise na posa na nzela ya kosimba ye na mabele na nzela yo moko yebi mwasi na yo bisika nini tango yo simbaka ye akomaka na suka et puis na yebisaka bino bana mibali koza na hypocrisie tuna ye yebisanga esika oyo ezalaka so na simbi oyo kiposa bien aimé ba hypocrite ya basi pe baza ebele na mokilo yebisa moninga vérité olinga simbaka yo wapi bandeko na loketo na bassin to na tolo olingaka nini olingaka bizu olingaka kolia na mbanga olingaka nini na tango ya rapport na tango ya caresse
olingaka mobali asala yo ndenge nini yebisa moninga yeba eza te ke yo yebisaki ye te asali yo na ndenge mosusu bongo oke kopanze sango te yebisa moninga epi eloko ya liboso bolingo ezala makasi na mobali oyo ozali kolinga bolingo na yo mpe ezala makasi na mwasi ozali kolinga nayebisaka bino il faut yeba esika oyo ntango osimbaka mwasi na yo karese na ye ayokaka elengi ntango osimbaka ye na suki to wapi ye moko ayebi bisiko ayokaka elengi bon ntango yo okokotisa sala rapport sexuel wana na kimia bien aimé ozali ko sala rapport sexuel na yo ozali pe ko simba mwasi na yo ata na loketu na mukongo bandeko bon pona ba rapport pona ba position ya rapport sexuel bino moko boyebi ba position eza ebele soki angumba mi okokotela ngo na ndenge ya sima et puis yo moko ndenge ozali wana il faut koyebisa mobali mwasi na yo oyokaka elengi na position nini oyebisa mwasi no vérité ba position ezali ebele couple na couple baza na position na bango oyo basalaka rapport sexuel position oyo ememaka bango na suka bino moko boyebi ba position na bino me ngai mpe mokolo mosusu nakolakisa bino mpe ba position couple oyo mwasi na mobali baza minene baza na position na bango couple oyo mwasi na mobali bazali nzoto mike baza na ba position couple oyo mobali aleki munene mwasi aleki muke baza na ba position na bango oyo pe mwasi aleki munene mobali nzoto mike bango pe baza na ba position na bango pourvu que nyonso ezala rapport sexuel oyo ekoleka malamu oyo mobali na mwasi bakomisi bakosepelisana chombo il faut etelema tango yo okotisaki osali rapport sexuel na yo bien aimé okopema po obandela lisusu po na deuxième fois chombo ekotelema ekotelema po na nini parce que yo ozali mwana mobali oyo azali koliesa chombo na ye malamu ozali koliesa chombo na yo na bilia oyo eliesaka chombo po na mokili nzambe asala eloko moko na moko na bilia nango ezala misu bilia ya misu ezalaka bakarote na bambila eloko moko na moko bandeko ya nzoto ya mutu ezala loposo to mikuwa to suki eza na biloko nzambe asala po eliesa bongo chombo eza pe na bilia nango me bambana mibali ebele oyo babotami na bavile pe bamusu pe babotama na bamboka me bayebi yango te yango wana nga nazwaki décision ya kobongisa bana mibali nyonso mokili mobimba pe nasaleli bino baproduit vivifiant ekende kovivifie enesa chombo malamu pe ebokola yango malamu banimero ezali affiché pe nazali koloba yango na munoko 089 94 42 825 09 98 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 wana ezali ba numéro 085 21 45 803 okobenga na lombango pona kopozenga question yo sali na yango to pe poko na koyebisa nga problème soko za na problème moko ezali kotungisa yo na chombo soko za na problème moko na kati ya chombo o chombo eza muke mukuse o ezali kotelema lisusu te nga na kopozo ba question bele pe na koyeba bokono wana euti wapi pe na koyeba kisi nini oyo ko utiliser pona chombo na yo parce que ba organisme ya bato ezali différent ba kisi pe mode d'emploi ba vivifia pe différent mutu na mutu par rapport ya organisme na ye alors pa yambona tikela bino film na bino pornographique de to baki to bata mabane po papson de bandal ye wana asungi biso na mwa enseignement moko ya malamu tokotala ndenge basala ka rapport sexuel na film oyo tokoyeba rapport sexuel tokoyeba yango bien aimé zali très important bon nakoyebisa kombo na nga ya mboka kombo na nga ya mboka ya prénom na nga na kombo ya famille ezali très important pona bandeko bazaka musika po bandeko bazaka musika bakomandaka biloko okokomande biloko na yo mesoko ningo tinda mbongo ya biloko na yo okocha mbongo wana na kombo na nga ya Kumakamba Patience Kumakamba Patience bien aimé Kumakamba Patience nazalaka nga moko na kati ya mokilo ngai Israël la joie nazalaka na kombo na nga ya mboka kombo na nga ya mboka ezali nini Kumakamba Patience Kumakamba Patience patience kako ya ba français wana Kumakamba bakomaka yango ku lokola kulutu ma lokola makala ka lokola kala mba lokola mbabola
ou bien mbangu na nkamba. Donc kumakamba patience. Kumakamba patience, kumakamba patience kobosana te okokoma KUMAKAMBA. Donc kumakamba patience. Kulokola kulutu, malokola makala, kalokola kala, mbalokola mbabola. Yambona silisa na bino bandeko lokwa na zaka musali ya nzambe. Il faut na sambela pona batu nyonso ya rapport sexuel na kati ya ba couple po eza na ba mususu pe ba femme de nuit na ba mari de nuit basi ba yaki ba mvutema na rapport sexuel bitumba ya libala. Na kombo na Yesu Kristo nguya na nzambe kota na kati na couple moko na moko oyo esenge na rapport sexuel na kati na libala eska bozali pouvoir nzambe puissance nzambe na kati ya ba sexe na biso na bino au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Pe bozali nguya na nzambe na ba sexe na bino. Bon, sikoyo bandeko pona ba TV na ba site bozuna no film na biso en rapport sexualité oyo papson de bandala sale biso lokola enseignement bino boko landa yango na émission ezali ko yasima zala toujours branché na site na yo na émission ezolanda oyo yo pe okozwa film wana ya rapport sexuel parce que ezali vraiment mateya nzambe apambola bino nyonso. Merci, bye. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.